Bonjour Banana Nzambe, Tongo Malan Banana Nzambe, Pourquoi Malan peuple de Dieu. Bolingo Nzambe bate la bino e bomba bino. Côté Nangai Nzamba zo salangolo, ndenge bomoninga susu bosu na ba ekran na bino. Tikete Nzamba na sala pe bino ngolo boy bakotala bolamu na Nzambe onazo partager na bino na moma oyo. Tikete na bondela. Oza Nzamba bo le Père éternel na commission Père de Dieu. Kembolo ko masanjo zonge pana au Seigneur. Mubateli mukeli na likolo na senza mbalola. Merci pour na pema na bon moyo. Opesi nanga popesi na mwana omoko na moko akozwa occasion bolimbisanga ya kotala video oyo. Nzambe zwa contrôle ya moto moko na moko pe na nga onali kosala musana yo o tinda kinga na sena moyo. Amen. Bolamu na Nzambe ebatela mabota na bango ebatela pe mabota na ngai. Nzambe na commission pona bolingo na o Seigneur notre Dieu. Ozali nyuso likolo na nyuso tout Seigneur. Na tonjo Nzambe na benga koza nyuso na ngai, oza nyuso na ngai Père éternel. Na mulimo banda na kasi na ngai tina libanda Nzambe oza nyuso na ngai. Merci Seigneur. Olimbisa nga muke. Olimbisa nga muke. Voilà, bolimbisa nga bana Nzambe. Na yoko partager na bino susu bolamu na tata Nzambe bolamu oyo na bombi yango bandakala. Na yaka kopesa ba message le tata Nzambe apesa nga ba explication na kotelema na ko kopesa bino message. Message oyo nazwaki yango na 2000 tata Nzambe apesa kinga message oyo ezalaki le 10 mois 2022. Lelo nazo sala video oyo tozali na 2024. Na lobaka na ba message ebele na bomba ka yango tile Nzambe opesa nga explication po te na pesa bino pona makasi na nga moko na yeba ko lobelo ko moko te na zela ka Nzambe apesa nga message Saint-Esprit expliquer nga ba message wana yango pe na ka ko partager na bino le la pesa nga permission lelo na ko partager na bino message oyo nazwaki Nzambe yeba ko pesa nga yango na le 10 mois 2022 na ba 5h09. Na lalaki na se apongi makasi. Na se apongi makasi na lali. Na yoki voix ezoloba na ngai. Libala, oh libala, oh libala. Bola nanga très bien. Le 10e mois 2022 na 5h09. Na yoki voix ezoloba na ngai. Voix wuti likolo ezoloba na ngai. Libala ezoganga makasi. Libala, libala, oh libala. Esili wana. Et bakisi elokote elongole elokote na lamuki na komi libala o libala libala o libala elakisi nini naza mwana musana Nzambe nazwi kaye nanga na komaka na komi na kati eleke banda 2022 le 10 mois 2022 ti lelo oyo tozana 2024. Le 17 mai 2024. Nalali na butu, le 17 mai 2024, message à libala et kozongela ngai. Nalali na babutu ezalaki vers ba 5 ba 4 5 heures. Na yoki voix uti likolo ezotuna ngai poser nga question. Yo lingi libala. Message o ezali pona ngai, ezali pe pona mutu ezotala ngai. Voix uti likolo ezotuna ngai. Yo lingi libala, yo ango nani ngai mamelaja o nazo sala bino message oyo. Nzamba lobaka kotika makambo ko elanga po tapesa nga ba révélation. Makambo ane ya ba sorti nyoto ko yela ngai po te Nzamba révéler bino bana ebo bénéficier nango. Le 17 mai 2024 vers ba 5 ba 4 na koma kilerte na ki na pongi pena makasi. Na yoki voix uti likolo ezotuna ngai boye. Bolimbisa ngai. Na yoki voix uti likolo ezotuna ngai. Yo olingi libala. Na lobi wi ngai na lingi libala. Alobi yo kokende na libala na yo okomemela mutu wana nini. Mubali mutu ango zenani mubali oya kobala ngai mulimo na Nzambe ezotuna ngai mama Elijah yo okokende na libala okomemela mubali wana nini
mbala moko esprit na ngai munoko na ngai oyo te molimo na ngai ezoswana molimo wana ebanda ya kosola na ngai molimo na ngai répondre ye na komemela ye spiritualité molimo na ngai répondre molimo na nzambe obanda ya kosola na ngai oyo etuni ngai yo olingi libala yo komemela mobali wana nini nalobi ngai na komemela ye spiritualité bolanda nga malamba na nzambe eza ba révélation moko très profond. Après ça, molimo na nzambe tuninga lisusu. Mobali wana akomemela yo nini? Ngai na répondre mamoko, molimo na ngai répondre voix wana, ya voix molimo voix na nzambe banda ko sola na ngai. Molimo na ngai répondre ye akomemela ngai paix. La paix. O to bengi na lingala kimia. Na lamuki donc elekeli ngai makasi. Banda ngai na fungula parenthèse muke na nyoso to yela kangai na partage na bino bana na nzambe. Banda nga na kabwana papa ya bana na ngai ça fait banda 2018. Oui, banda 2018 on a vendu ça qui na lobaki na yeke no ngana esili banda 2018 ti lelo on a 2024 no sala bino de vidéo mama elage na balate na zanga moko na vanda kanga moko. Non na sala ka vi na ngai ngamoko ko sala nzambe ngamoko nyoso tu ngamoko na kipaka bala na ngai na bala te mena senga ka nzambe na bala parce que les bala za malamu naza ko zela toujours ba directif ya nzambe pe ba promesse ya nzambe ekoka na vi na ngai na oyo nzambe alobaki na ngai pona libala na ngai na kangi parenthèse wana bola na nga malamu. Le 2 il y a 10 mois, na 2022. Voix outi likolo, na répété lisusu. Voix outi likolo, et lobi nangai, na zo ka voix ezo loba. Liba ezo ganga makasi. Libala, oh, libala, oh, libala. Na lamuki na komi. Lelo, siko, moi, oh, na zo sala bino vidéo oyo. Na lala ki na boto. Le 17 mai 2024. Botala écart y a année 2022, 2023, ça fait 3 ans. Banda na zwaka message à libala. Le 17 oyo na yoki voix outi likolezo lo bananga lisusu. Yo lingi libala. Yo komemela mobali wana nini? Mbala moko mulimo na ngai na munoko te mulimo na ngai solo na l'esprit na le mulimo na nzambe zolo bananga ngai na komemela spiritualité. Bolandanga malamu o ezali bolamu na tata nzambe. Après ça même voix ne toninga lisusu ezo ganga makasi ye mobali wana akobala yo akomemela yo nini ngai na répondre akomemela ngai la paix na lobi kaka akomemela ngai paix pe na lingala ezali nini kimia mba moko na lamuki le na lamuki na bondeli nzambe na zongi sukolala na komaki te message on a opesa na bino lelo na komaki yango te nazwaki yango le 17 lelo toza le 26 mai 2024 message on azwaki yango le 17 mai 2024 na komi message ote eza penda mobimba na kati na ngande bomonanga message nazo pesa bino na komi yango te yango na simbi livre na ngai te mba moko na lamuki le 17 wana vers ba 10h na koti na salle de bain na sokola. L'air na bandi konika minu na ngai na bandi konika minu na ngai mbala moko molimo na nzambe bandi koloba na ngai nzambe zo lokoma sans joli soki o révéler biso makambo te to koyeba eloko moko te nzambe mingi to balaki ba mabala na biso ekufi parce que to consultaki yo te mingi bana nzambe ba balaki bozo mona ba divorce tongo midi poko bo kondana ka bato te parce que mingi babala ki lokola ngai oh natikala kotuna volonté ya nzambe te na libalo nga nazaki nango na liboso to comme yo pe mutozo préparer que bala tuna volonté ya nzambe message eza pona yo soki bomoni mutu moko se comporter bizarre na kati na ndako libala be libala ekufi bo bamba mabanga te parce que boyebi nini mutu na mona na kati na ndako wana te. Soko vanda kana kata ndako anatena monoko na biso mboka la lingala balobaka place maya mbule etanga kana kata chambre moto
kaka moto wana mutayebi kote mai wana etana ata bimi libanda lati kitoko azotambola bato ma moto alati sante kitoko me boyebi te na chambre alalaka mai ya mbula ekotelaka bino boyebi te nakangi parenthèse siko lena bandi konika mino le 17 wana na se préparer pona ke na musala molimo bandi koloba na ngai l'esprit de Dieu commence à me parler bino bokanisaka ler bobalaka ba bote boyoka oyo molimo na nzemba nda koloba na ngai yo muto zo préparer pour que no kobala bo comprendre makambo oyo bo comprendre saint espace nga bino bo comprendre message oyo bino bokanisaka ler bobalaka nde bote ya bato intérieur de bokendaka ba mariage bokendaka nde bozokenda banzungu bozokenda basani bakado nyonso to bapesaka bino babiloko nyonso to bapesaka bino yango ane kendaka na bino na mabala te yango ane kendaka na bino ko accompagner bino na libala te boyo ka révélation nzamba apesi ngai pona yo muto zokende kobala pona yo muto zo préparer pour kena kobala botuna ka volonté nzambe leri yo zo bala muto babalaka moto ozo bala moto me ozali ko bala moto na makambo na makambo oyo eza na kati na moto oyo ozali ko mona na miso bo moto bote na ko expliquer bino ngo po comprendre ndenge molimo lomba elobaki na ngai batu bakanisaka lere bazokene libala eza bakado o bango bamemaka ya banzungu ya bamituka ya bameme ya bantabalelo bakoma kosenga batu na ba congélateur depuis ka osenga mbongo libala na congélateur na ba congélateur tika to tia pe kaka ekene po bino lelo na kati na communauté congolais lere mutazo bala bozosenga tinde ba machine ko nikisa fufu ba congélateur bantaba bameme bangombe ezalaka te boyoka makambo oyo nzambe a révélé ngai ler tokendaka na libala ler yozo préparer pour kena libala ler yo mobali voilà eza pona bino mingi mibali pe pona biso basi parce que mobala bala na mobali te mobala bana kaka na mwasi ler yo motozo wana makambo molimo zebisanga ler bino bobalaka yebaki soki moto wana zana ki muyibo zo bala na muyiba moto wana soki moto wana za lokuta robana na lokuta ya moto wana soki moto wana zana maladi moko esila katena kati na nzoto na ye ozo bala na mokolo ozo bala na mariage ozo bana pena maladi wana yo moto zo bala soki moto wana zali moto akindumba yebaki mokolo zali ko bala ye ozo bala na kindumba ya moto wana soki moto wana azali moto impoli yebaki mokolo ozobana ke impolitesse na ye soki moto wana afingaka yebaki mokolo ozobana moto wana ozali kobala na bakaraktere nyonso to ya mabe eza na kati na moto wana tobalaka bote ya libanda te yo oyo kanisaki ozali kobala mwasi mpona bote ya libanda mpona yebi kolamba mpona kosala mosala malamu eza bongo te motu lero ozali kokende kobala mwasi soki motu wana azala maladi ya diabete yebaki ozobala na diabete ya motu wana soki motu wana azali na maladi ya tuberculose yebaki ozali kobala na maladi ya tuberculose eza na motu wana ezali vice versa biloko noto na tangi soki nde tozobala mobali oyo azali moyibi yebaki yo mwasi obalani naki moyibi ya motu wana soki mwasi wana azali motu kindumba yebaki obala na kindumba ya mutu wana soki mobali wana za mutu lokuta mutu afinga ka bato akosela ezali ba biloko moko oyo eza na kati na mutu ezali biloko moko bo mokolo ezali kobala mwasi okomona yango te mais eza na kati na mutu wana makambo molimo ezo expliquer nga le na longoli bilamba pona banda kosukola na kati na toilette na ba 10h quelque le 17 mai 2024 alobi na ngai molimo ezo continue ko explique yebaka yo soko bali moto aza lokuta moto afingaka moto ayinaka moto abukaka lokuta yo o eza na babiloko wana o natangi te moko na bango bala na mwasi na mobali mais moko o eza na ba caractère wana te ako souffrir mabenyo surtout oyo muninga balali na ye aye nango na kati na ye sans le savoir parce que ekomama te nelongi na moto ozobala za monoko moto ozobala za moyibi moto ozobala za moto lokuta moto ozobala za moto lokoso azali hypocrite azali moto na mabe ekomama te nelongi ya moto moko moto amonaka akende ko jouer libala mais boyebisaka pe bato ke no o azokende kobala muninga be mobali mwasi azokende kobala mobali te mobali avayo balanga yebaki naza muta kotonga naza muta muyibi muta nini ba mabale belé ezali kokufa pona makambo oyo bato bautaka nango na kata ba famille na bango na kati na ye moko mutu amemi yango na kati na ndako na ya libala leri yo bala ki mwasi wana ayaki na makambo nyonso tu oyo mabe oyo nga na tangi awa leri yo bala ki mobali wana ayaki na makambo nyonso tu yebaki obala na makambo na nyonso tu mabe oyo ezalaki na kati aye na wana kati na ndako na libala yango mingi bozali komona ba souffrance ezoleka na kati na bandako mabala ba divorce
nga moko naza témoignage nzambe abaka kotika makambo eyela ngai pote ngai na partager na bino bolamu nga moko na souffrir na kati maloba mabe na kati na soit disant na kati na ndako libala na tata ya bana nga akobimiso liloba moko ndira azwi likula azwi likonga atio na kati na motema na yebaki yango te ezalaki eloko oyo ezalaki na kati na ye yango nzambe atuni ngai le 27 bolimbisa ngai le 17 mai 2024 yo ozokende libala mobali oyo akobala yo komemela ye nini na komemela spiritualité esuki kaka wana te oyo mpe baza na kindoki oza na kibondoki oza na molimo na kati na nzambe pana yebaki lere mobali azali kobala yo komemela mobali wana molimo na nzambe oyo baza na kindoki lere mobali azobala yo komemela mobali wana kindoki wana yo mpo ozobala mwasi na soki aza na molimo na nzambe akomemela oyo bolamo na nzambe kati na ye na kati na ndako libala soki mwasi na zana kibondo na kimuyibi akomema donc yozo bala obale na ba makambo na nyoso tu ya mabe akomema na kati na ndako na libala ozalaki bolamu na tata nzambe nango na zongi so epa na bino o maloba nzambe ayebisinga affaire nga éclairer yango révélation monene boy oyo yebaki tonga na yebaki te totuna kanzambe yo oyo moto nano bali te totuna nzambe kobala moto mpo na bote na ya libanda te ye aza na nzoto ya gitare ye aza na nzoto ya bapake mpona non parce que oyo ebatami na kati ya moto bizaleli ya moto oyo baza na bizaleli mabe akoyiba akotonga akomema ngo ntina kati ya ndako na libala nango na nzela molio mosanto ndenge nzambe alobi tokolaboraka na nzela na molio mosanto na video mosusu tokosala botunaka saint esprit analobaka oyo ezalaki bolamu na tata nzambe makambo oyo lere molimo ozosplikaka na kati na salle de bain vana suka donc na vandi penza bouche be olalaka bouche be nazokamwa ote abali akanza zoke na mutu azoke na bilamba nzoka te babala kande obali mutu na libanda me naba makambo na mabe mutana komema ngo ko faire souffrir soka azali mutu malamu iboko bénéficier na libanda bino na mabolamu nyusu to eza na kati na mutu wana mais soka za mutu mabe boke ndoko souffrir na kati ya libala na bino ezala mwasi beza mobali na oyo azali komema o na bangoni ba bagage interne ya makama mabe azali komema na kati na ndako na libala yo mobali ko souffrir nango soki mwasi azali komema bagage négatif na kati na ye yo mobali ko souffrir na kati na libala wana soki pe mobali azali komema bagage négatif na kati na ye yo mwasi ko souffrir na kati na libala wana lere nga nalobi mobali wana komemela ngai pe bokoloba na ngai mama elage libala nyonso tu makambo ezalaka kaka oui makambo ezalaka lere nalobi pe c'est quoi bino bato boyebi bible koleka ngai kimia ezali ye moko nzambe kimia ezali ye moko nzambe kimia ezali ye moko Yesu Kristo Masiya nga na komemela spiritualité ya komemela ngai pe na boy te moi ko discuter na kata ndako libala c'est normal na mobile na mwasi oya retard pona nini esili wana mais makambo ya mabe jamais kozala nango tout comme nga pepa na nga na ba leçon de vie on nzamba pesinga na makambo on nzamba zali ko révéler ngai nzamba sukoli nga nzamba zali ko purifier nga boto na moi ça fait 2018 ti le love 2024 na zanga moko nzamba zo purifier ngai nzamba zo bongisa ngai na kati na nga nzamba zo bo bakosa bino te ke no biso basana nzambe tozanga problème te tozana ba problème pe parce que tozali ba corps humain tozali ba humain nzambe moko mutabiliza ka moto nzamba briser mitema na bato oyo ezana kati na bakakala oyo kama na kati na minyololo ya mabe nzamba libere bino nzamba sala bino bolamu ko kanisa te ke yonde ko mwasi libala yo ko memela mobali wana ni nalingi na bala mobala bala nga yo ko memela mwasi wana ni nalingi na bala mwasi bala nga yo ko memela mobali wana ni na ndako libala oko memela ki moyibi na yo okomemela ko lokuta na yo obanda ko kosaka mwana batu butonga midi poko obanda ko memela ki hypocrisie na yo na kati na ndako obanda ko okomemela ko finga na yo lokuta na yo ki moyibi na yo ki bondumba na yo memela na kati na ndako o ezalaki bolamu na tata nzambe makambo o etali kaka mobali te etali pe mwasi
pona bino ba oyo bozo luka libala bozo ngana sena makona nzambe nzambe adeshe bino nzambe alakisa bino oyo eza na kati na mutu babala ka bota libanda te o révélation nzambe mokeli na likolo na sa akela yo na ngai yo mutu ozo luka libala po bala nzambe akela yo na ngai nde muta révéler nga makambo na partager na bino tolandaka ba bota libanda te luka oyeba mutu nani aza na kati po soko zwi mutu malamu libala na bino bato bakonvie yango bokopesa bato posa ya kobala mais soki obali mwasi ya mabe mobala mabe oko vivre na kati ya enfer oko vivre na kati ya libulu ya moto ozala kaka kolela moto na kolela tango nyonso obanda ko regretter tango nyonso omona keno okangami na kati na libulu moko mwayo bima ezate mais boluka welongo na nzambe nzambe kande muta ko délivrer na kati na ba situation wana nzambe kande muta délivrer biso na ba situation wana ngai o nzambe abimisinga na kati na situation na zaki nango ya kolela mutu moko tele na kenda libala na famille na ngati batikala ko yibisa be ma mikolo batikala sete libala ezalaka bo libala te ba mama ba para to pesa ka bana conseil to lakisa bana na kati na libala mabe ezalaka ndokuta mabe okindokuta makamande na kati na libala na yeba kiteke na kati na libalo ke kubala na mutu mutusu aza mutu impoli aza mutu moko lokuta tongo midi poko na yeba ki yango te na toko découvrir makambo na kati na libala na nga moko oyo naza nango na société oyo nzambe abimisinga na kati kuna parce que ezaki libala oyo nzambe aponaki te ezaki libala oyo nzambe atiaki te totambola biso mibale yango nzambe ye moko abomi yango abimisinga na place wana oyo ezalaki bolamu na tata nzambe tikete Saint Esprit asunga bino boye ba ko comprendre bolamu oyo mawana nzambe protéger biso basi ebele bazo souffrir na bandako mabala likola ba bagage négatif o mibali bayana na kati na ndako mibali ebele pe bazo souffrir na kati na mabala na bango parce que ba bagage négatif o basi na bango bayelaki bango na kati na mabala oyo komama te na kati na elongi ya mutu moko mais oyo eza na kati na mutu oyo ezalaki bolamu na tata nzambe nzambe abule mokena likolo na se apesa bino kimia a visiter bino ba o bazana posa mabala ba o bazana posa libala boluka volonté ya nzambe pe bozala pressé te soko tamboli pressé okendokuta na kata mutu azana ba bagage nyos tout négatif pour faire souffrir na kata na ndako na moko nzamba sunga bino ozalaki bolamu na tata nzambe tikete na pesa merci nzambe tata nzambe na bolamu opesi na ngai pe na bana na yo Seigneur nzambe olobaki na ngai okotika makambo kwelela ngai po to révéler ngai nzambe merci na révélation opesaki na ngai na sali mosala na ngai na sali part na ngai pona liboso na bana na nzambe sunga ba oyo ne surtout bazali koluka libala Père éternel bakuta na bato o bazana ba bagage interne positif po te bava na malamu na mabala na bango nzamba lola épargner mwana na nyonso to azali koluka libala akuta na mutu moko to azana ba bagage négatif na kati na Père éternel o na miso ba motemona na kate nzambe sala bango ngolu tia ba lumière na kati manzera na bango Seigneur notre Dieu parce que bana no bazali ko souffrir na kati na mabali ebele na sena moyi nzambe merci pour na révélation batela bomba moko na moko kimeno nzambe na bomoyi ebatela ngai ebatela mabota nyonso tu ekozwa ngonga pe tango ya kotala bolamu o na sengi na kombo na tata pe na mwana pe molio mosanto amen 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 bye bana nzambe kimia na nzambe batela bino ebomba bino nzambe alingaka bino lolenge akela bino na image na bolingo na nzambe akela muto na beauté na ye donc sepela ndenge nzambe akela yo pesa lokumu amen bye bye